www.potonapoto. Na respect ya molimo ya Sœur Marie Misamo et pe manakimia pemeni yankolo général Célestin Kanyama a présenté bateau nyoso ba publié ki ba photo ya Sœur Marie na ningi ya mabe na internet. Roublin Bamba reportage. La provinciale et la police nationale congolaise ville de Kinshasa et outi kotia maboko na bateau mibale oyo bozo komona na bilili bangonde ba outi ko baby sato ko buka mibeko ya mboka na biso. Population esengeli koyeba ke sima ya liwa ya Kondo Marie Misamu bilobela ezalaki mwa mingi yoka na sima o etali photo na ye bazali ko publier. Alors famille biologique ya Marie Misamu bayaki komona mokonzi na biso ya police ya ville ya Kinshasa, monsieur le commissaire provincial ya police bayaki ko déposer plainte pour ndenge bilili ya Marie Misamu ezo otambola na internet. Na simanango mokonzi na biso ya ville ya Kinshasa apesaki mitindo na ba service na ye pe ba service euti kotia maboko na bato mibale oyo bomoni liboso na biso. Lokola oyo ya liboso Mwambango Mandek ye mokolo ya le 19 janvier 2016 na 12 heures na utoki kolobaki asalaka na mode azalaki de service bazosala musala na bango basalaka mpona kobongisa banzoto ya baoyo bakufi. Ye azalaki kosokipe na corps mususu moninga na ye na kombo ya Kinduku Mesa Delphin yende azalaki kosokipe na corps ya Delphin Marie Misamu. Tango asilisi kosala musala na ye azalaki surpris ya komona collègue na ye de service oyo na uti kolakisa bino na appareil na ye ya photo oyo azokokanga ebembe azokofilme ebembe. Sima ya kofilme wana moninga na ye wana Delphin apekisi ye abi pona nini yo ozosala boy biso na misala na biso ya morgue epekisami kokanga photo pe kofilme. Sima nango asengaki bolimbisi pe alobi ke akoefase. Curieusement biso nyonso tomoni babilili na ba internet ya nzoto ya Marie Misamu. Na yango totiaki maboko pe to saisir appareil yango oyo ye aitilizaki pona kofilme nzoto ya Marie Misamu. Oyo ya mibale Madame Mokonzi Mamboli Karine na uti koyebisa bino azali animatrice ya chaîne ya télévision Baraka. Ye akangami pote yende na site na ye autaki ko publier photo wana oyo batu nyonso bazalaki komona yende a publier yango pe na publication wana akomi adieu Marie Misamu. Tango tokangi ye tosambisi ye alobi ete tango baninga basali ye remarque autaki pe koefase bilili wana. Nango wana na mitindo ya mokonzi na biso ya police ya ville ya Kinshasa sima ya kosambisa bango nde toyakisi bino population bomona pe surtout famille biologique oyo ya défunte Marie Misamu bamona ke bato oyo babebisi lokumu ya mwana na bango ndeko na bango ya famille bango oyo police euti kokanga pe na mitindo ya mokonzi na biso kaka sikoyo tozotinda bango na parquet ote parquet asala musala oyo esengeli na compétence ya parquet. www.potonapoto